Bande kombote na bino. Mbote lisusu. Na lobi boye. Nazalaki quelque part. Baibisinga ke bande kona yo bazali banda. Yango na kati nyonso nazalaki kosala puke na ya kondima bino boye te. Parce que tozana ngonga lisusu te. Ya batu bazali komi benga bakonzi parce que mokonzi eza peuple boyete. Le peuple d'abord. Balobi patron azo benga yo parce que patron nanga eza bino peuple boyete. Soki patron azo benga ta soki ozolia il faut kata ondima epa patron boyete. Yango lelo ezala nani mutu azali kolo ya peuple azali yokani malamu soki peuple aboyi likambo eloko wana tokoboya yango libela. Okay. Alors nakosenga boye nazana posa ya batu misatu boye bisabiso nini ekoleka awa nini epesi bino kanda nini esali ke bozala libanda comme ça ngai pe na pesa bino réponse ya nini tokoki kosala boye te
Ok. Biso to sala kana ba indien. Oko banda musala ba propose yo kaka $100 mama banda na nubongo makamusu to kotala sima. Oko beta 3 ans 4 ans mbongo wana bazo kabela yo yango zo signer ta papier mon côté. Tozana ba mususu na kata dépôt basala ba 3 ans 4 ans 10 ans. Ba pesa bango ba 3500 2500 na mukolo. Ba mususu ko to après une semaine ba pesa bango $10. Biso ba caissière mbongo ba ko pesa $120. Oyebita location familiale okolongola combien? Okolongola logement combien? Okolongola pe transport combien? Pe mbongo yo kotikala nango comme base ozala combien toyebaka ngo te. Yango papa ndenge yo ye toyebi ke yo ozala kasima ya peuple. Touché nano ba inspecteur na biso na ministère du travail. Ba kita sur le terrain. Potozana ba journalier moko oyo bazo mema biloko awo. Bazo pesa muto azo mema soki combien de ballons pour la kokitisa na conteneur. Bazo pesa 2500. Tolo bate. Na régime mususu na babandolo baso lobi toko bengelo général tel 500 par ballon. Parfait. Maman 2500 na déchargement. Baza 10 personnes, ba kopesa bango 2500 déchargement ya 570 ballons, ba kitisi nyonso ba pesa 2500. Donc ba pesa mutu amemi. Donc ceux qui ont mis ballon au kitisi 2500. Ndenge eza awa eza na ba mususu bazo kombine ye moko na caissière ye moko na facturier salaire ya malonga eza te ba mususu nde toza na ba dépôt wana ata contrat moko na ba signer te. Sali combien d'années? Ngai pa nanga na sali déjà 3 ans. Ça musani. Naza na caisse. Qu'est-ce qu'il y a établissement? Il y a société na biso bolingo. Société bolingo. Ah. Eza bana. Ya ba pakistanais. Ndenge za wana bafuta nga na maboko contrat moko esalama te. Eloko nini boteka na bolingo? Toteka ka ba ballon friperie. Ballon. Ah ezaka friperie toteka bilo musute. Yango tozo senga papa Eliezer yo oza molobeli ya biso ba peuple. Kende na une inspection ba kitisa na inspecteur ba ya ko sala constat ba yokana na ba mindele na biso yo ba sala nani tozo papier moko ba sala la biso papier o mundela ko signer ke ako s'incliner na smigo ya biso ya leta o ya bimisa pona biso na mboko ba appliquer kango te ba boya ka toujours ko appliquer smigo wana yango to sengi ba inspecteur ba ya ba signer mikanda bango bazana ba avocat na bango ba avocat na bango ba maître Loulou ba maître Blaise bango nde ba défendaka bango alors biso to kondi mase bango na ba yebisa biso ke to banda musala biso pe to bandi facilement mais mon biso yango oui pour expliquer biso réalité o ezolekela bali aw bon réalité o ezolekela biso bana mibali na secteur oyo ya friperie o eza mingi exploité pa ya bandeko na biso ba indo-pakistanais chinois na libanais eza tout à fait difficile. Tozo souffrir biso bana mibali na mboko oyo na kosakana te parce okomo tozo souffrir biso bana mibali na secteur oyo na ndenge ya kosakana te bazwaka biso awa po tosalela bango ba déchargement ya conteneur. Un conteneur oyo ze contenir 40 pieds ya 45 kg ya ballon eza na kati ya ballon et na kati ya conteneur au moins 600 ou 700 ballons. Alors balignaka na conteneur wana 15 personnes. Sur les 15 personnes au balignaka soki bosilisi déchargement ya conteneur mobimba wana moi ekota combien de ballons? Il y a 45 kg ekota à peu près 650 630 ballons. Après bazubino 15 personnes. 15 personnes pour le déchargement wana. Alors à la fin bozana moto soit 3500 soit 2000 ou soit 3000 francs congolais. Il y a 100 kg
Tant qu'on va décharger, on va pesa bino à peu près 7000 francs congolais par mois. Alors, la condition wana et les akibiso makasi. Mais na ba régime ou les kaki tozalaki na pouvoir ya ko réclamer parce que ceux qui tolobi tolingaki toloba en commençant d'abord on par bango moko ba expatrier ba loba ba bengela o dip et puis ba kolongola yo abusivement benga nini loba bien la police parce que bazalaki en complicité avec les autorités militaires et la police bazalaki en place donc moyen ya koloba ezalaki te tozalaki étouffé lelo tozu opportunité ya koloba yango c'est pourquoi au moni to bengaki président et tobengaki honorable Eliezer pour te faire voir ba doléance o ya biso et puis ce qui n'a ndenge peto loba boy tango va ko remarquer éviter biso ba misuso prochainement na ba dépôt na bango to kozalate mais on a accepté que te pour la vie ya bande konyos ou pour te requérir liberté na biso na droit na biso ale ya ta est adiviane qui pourra oye koya et ya tokoloba poete congolais alongwa na boumbu pe na philosophie ya batu wana batikali koyeba ke régime kabiliste et continue akakaka bayeba ke tokomi état des droits ozali komona conteneur wana eza koleka ezali 40 pieds ceux qui va décharger ba pesi bango 2500 ou 4500 ceux qui ont sali déclaration et pas ya indien ayebisi yo na kobeta yo na kobengana yo oza na place okende kofunda ngai te na Congo oyo yango tobengi yo ma imaginer engagement na friperie ezalaka te basesaka biso misala sa contrat bazolongola na musala bapesi de compte final te soit disant monsieur mokaza awa babengaka ye maître avocat Lulu Mutu azali garant de la nation ya ba indien Oli azala garant de la nation ya peuple akoma garant de la nation ya ba indien boyebi OK nazo pesa eli loba ya suka na répondre bino bongo na kende OK oui papa mote ndeko Eliezer tozo réclamer et pas ya bendien d'abord nga nazali président ya bato nyonso ya comité provisoire o basali grève président bango ezali ngai OK. Vous êtes syndicaliste? Eza mouvement to soulever naza gérant ya ba magasin ya ba indien na ba libanais. OK. Na lingo pesanga bato basi balobi belé o tananga tikali muke. OK. O pesanga synthèse. Il y a ce qui est essentiel na répondre bino bongo na kende. OK, soki to sali grève oyo lelo oyo kokuta depuis vendredi eza pona salaire. D'abord premièrement, les Indiens expatriés sont foutus à Somabé. Deuxième chose, tous en contrat. Tous en contrat de service. Contrat de service est raté. Troisième chose, tous en hôpital. Donc, quatrième chose, les Indiens engagent à Moutou comme si à Golongolo, ndenge au Moutou à côté de la porte à toilette. Yango omoni to benga kibino po boya. Boye bisabiso makamboyo bolo bela biso e comme atina niveau wana donc ndengo zomona mutu nyonso awa bazo souffrir okomona kesser ye wana facturier ye wana kesser salaire $100 ba mususu $80 même biso ba gérant mbongo malunga ezate asema yango to bengaki quelques sociétés ya bendien baza muke o bazo futa malamu mais majorité bazo futa malamu te tozana ba soins médicaux te soki obeli bakopesa yo 10 000 francs kende kosala ba examen na ba examen na soin nyonso wana alors problème tozo réclamer botala biso ba problème wana to mettre en fin na lobi boye na yoki doléance na bino eloko d'abord ezokamwisanga eza que ba congolais bakomema biloko na mutu pona bafutaka bango 2500 francs ngana kanisa kike bazofuta par ballon nzokande il faut que décharger conteneur mobimba eza eloko moko te tokoki kondima boyoki nga ya mibale na retenir eza ya que bakongolais bazosala musala sans contrat donc bazofuta bango na ndenge balingi
soki alamuki malamu afuti yo soki aswani na mwasi na ye aboyi kofuta yo eloko na retenir yango wana ya misatu musala yango eza pasi respect eza te parce que soki omeki bakofinga yo bakobenga bagénéraux baya bakanga yo boye te boyokanga nalobi boye baindien bazonyokola bakongolais na complicité ya bandeko na biso bakongolais baza bavoka boye te boyokanga yango nazoloba boye nazwi memo na bino avant-hier namemaki bandeko misusu oyo basalaka epa baindien tokendaki kokutana na chef de l'État na bandi bamosusu balandaki yango na télévision ntango nazolongwa awa réunion eza ya monene ezosalema na ministère ya intérieur babengi bapatron oyo balobi baendo pakistanais wana bakozala wana babengi basyndicaliste oyo bazali korepresente population babengi ministre ya travail babengi inspecteur ya travail ngai moko mpe nakozala na kati boyokinga malamu kuna nazokende pa mpo na ngai nazokende paske bino bapatron na ngai botindi ngai boye te mpo nazokende korepresente bino me boyoka eloko chef de l'État alobaki na bandeko wana d'abord le Congolais boyoki malamu d'abord le Congolais yango musala il faut mutu asentir ki asalaka musala tokotikalaka jamais kondima ke Congolais anyokwama na mabele na ye yango ya bongo boyokinga malamu yango nazoloba na bino boye bozala calme awa biso tozongi nakokende bokoyoka makambo nyonso oyo tokosala meme oyo ya bino ekoleka na télévision mpe mokonzi ya mboka akoyamba yango boye te réclamation na bino ezomérite ke mutu nyonso ayoka yango po soki bino peuple boza te mokonzi mpe akozala te boye te yango nazoloba boye ozana mala nasombaki robe oyo ballon a robe $180 balobi eza baroba milai nake kokata boye papa naza na fond ya ballon moko natangisa bana nafutela ndaku papa nakati biloko nyonso ebimi kaka boye nakoteka na kokanga mbongo wana ndenge nini ntango koyawa tosolola balingi te yango wana mpe vraiment eza pasi mingi tozovivre te ana 9e rite tosouffrir otosali deya eloka 4 jours yango bosiko tozalaka boye ubie tosala tobanda musala nsima nango tozela suite na yo ubie ndenge nini ubie tosalaka boye ti mokolo yo koya yango sikonga na tune ubie tobanda kosala nanu nsima nango tozala suite na yo ubie ndenge nalobi boye voici ma réponse bodéclenchaki grève nazozwa exemple ya bandeko basalaki grève na ville bango balobi soki solution ezwami te tokobanda musala te baketi boye mwa solution ezwami bino soki bomoni ke mwa solution ezwami bolingi bobanda musala ezotala bino ngai en tant que molobeli na bino nakokamata nzela na badoléance na bino parce que salemi na ngonga ya malamu nakende na poser problème na bino et pour que solution ezwama posa na biso eza nini eza que Congolais azalaka kaka mungamba boye te yebi te soki bozo comprendre qu'est-ce qui fait que lelo même bafriperie oyo okuta kaka baindien soki epa na bango mbongo ezali bavanda nanu basala kuna te eloko tozosala yango ozomona même basupermarché soki otali kaka bango na bango lelo soki
tozwi problème na bango bakangi bakei seke tokolia lisu te e tozobunda pour que congolais azala respecte congolais azala mutu ya ke ye moko mpe azala na makoki ya kovivre ya kosala ya ye société toyokani tokondima jamais tozala kaka na ekonomi na maboko ya bapaya boyoki nga alors nazozela ye président ayelanga liste ya ndenge bazochange bakombo ya basociété toyeba mpe bazochange yango mpona nini parceke ndenge mpe ya koyiba leta yango wana toyokani alors bozala calme biso tokei nake kopesa rapport ya oyo bino boyebisinga boyokinga malamu parceke objectif na biso eza nini soki bomoni boza na problème bobanga te mpona korevandike boyoki na ntango ya kala mbele gaz lacrymogène esi ebetiaka boye te eske awo ebetaka lisusu eza mpona nini parceke bino peuple bozala bakonzi boyoki nga chaque fois bokomona même soki bameki konyokola ndeko na bino moko bino nyonso botelema boyoki ce n'est pas bazosala moninga na bino ndeko na bino mabe bino botelemi bozotala bozoyoka